tolingaki toloba boye tomoni papa apo alobi ba décision nyonso ya université Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu mutu apesaka ba injection pe ba commandement na yango biso déjà na connaissance na biso na compétence na biso ya ba journaliste ya investigation tolobi ete ezali lokuta papa apo salima il faut yeba ete ba kimbangiste baza bazoba te et puis il faut oyeba ete okoki jamais kobanda kokosela mokonzi ya bule makambo tango nyonso parce que amitiaka na esika na ye ya bonzambe e alingaka kolanda biso te parce que ayebi ete akosambisa biso mokolo na suka e mutu na mutu oyo akoselaki ye mabe oyo asalaki mabe oyo azali soki lolenge nini bakoyebana na ye mokolo na suka lokola mokolo na suka nano ekoki nano te mpo na yo kokoselaka ntango nyonso mokonzi ya bule makambo te il faut yeba ete papa Simon Kimbangu Kiangani na casquette na ye ya bonzambe azali pe na ba secret ebele oyo baye basololaka na ye bazali na cabinet bayebi yango te oyo pe bandeko na ye bayebi yango te parce que mutu nyonso oyo azali koposede na casquette ya bonzambe azalaka na ba secret spirituel oyo tobengaka yango yo okobanda kosolola na papa Simon Kimbangu okobanda kosolola na bana ya papa Simon Kimbangu na bandeko ya papa Simon Kimbangu ozali kokanisa ete bozali na monopole ya ba vérité nyonso oyo papa Simon Kimbangu azali koposede na yango boyeba ete papa Simon Kimbangu Kiangani azali na ba secret mingi oyo bandeko na ye ba papa Zako, ba papa Mbenza, ba mama Marie, bandeko mususu bayebi yango te azali na ba secret mingi oyo bato ebele bayebi yango te mais na ba secret wana lokola témoin ya Nzambe ezalaka ka mutu témoin ya mutu ezalaka Nzambe papa Simon Kimbangu azalaka na batu oyo atiaka bango lokola ba témoin ya makambo nyonso oyo elekaka na lingomba nyonso oyo tokoselaka papa Simon Kimbangu azalaka na ba témoin oyo ye ayebisaka bango ke lukuta likambo wana na yebi yango te c'est-à-dire à chaque fois tango tozali koleka likambo songolo papa Simon Kimbangu mutu apesi ordre likambo songolo papa Simon Kimbangu biso tozalaka déjà na possibilité ya koyeba soki bokoseli papa Simon Kimbangu makambo soki bokoseli ete yango tolobaka avec énergie parce que toyebi ete makambo oyo bozali koloba ezali lokuta même bozali pembeni na ye même bozali kotravailler na bureau na ye même bozali kotravailler na bandeko na ye même bozali kotravailler na bana na bango ya lokuta biso toyebaka ke oyo ezali ya lokuta papa Simon Kimbangu azali mwana mukete papa Simon Kimbangu Kiangani azali mwana mukete oyo tango nyonso bokoki kobandaka koleka kokosela ye makambo mikolo elekaki bolobaki ete papa Simon Kimbangu ayebaka eloko te balandeli awa ote papa Simon Kimbangu alobi boye papa apo salima zala na respect ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani zala na respect ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani nyonso oyo ezali kosalema na lingomba zala sûr et certain que batu bayebi même papa Simon Kimbangu Kiangani ayebi et puis batu pe bazali ko travailler lokola yo kozali ko travailler batu pe bazali ko sangisa mayele lolenge moko yo zali ko sangisa mayele c'est-à-dire yo zali ko yekola batu pe bazali ko yekola yo bino bozali ko yekola batu pe bazali ko yekola bino tango ozali ko bima ozali ko kosela papa Simon Kimbangu makambo batu pe bazali o bazosola na papa Simon Kimbangu pona koyeba papa likambo ezali ndenge je ne crois pas que likambo oyo yo koseli papa Simon Kimbangu Kiangani akoleka akoyebisa biso ou bien akoyebisa batu ke no likambo wana eza ya solo même soki alobi yango en public mais na kuzu papa Simon Kimbangu azali na ba secret na ye oyo pe ayebisaka yango epai ya batu oyo bakoki kozala lokola ba témoin na ye donc likambo wana ezali lokuta ya monene il faut yeba yango ete papa apo salima makambo nyonso oyo ezali koleka na kati ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani azali au courant
apesi biso chance, apesi biso chance to bongwana, apesi biso chance totala est-ce que makambo tozali kosala ezali ya bonzambe ou pas, mais to profiter na chance oyo papa Simon Kimbangu apesi biso te, to profiter na chance oyo papa Simon Kimbangu apesi biso te, tomona yango lokola ezali ba faiblesse na côté na yete. Nzambe akoyaka te, Nzambe alongaka kaka. Bakosaka Nzambe te, mais okoki obundela Nzambe ndenge biso tobundelaka Nzambe. Université Simon Kimbangu tolobi yango boye. Ba pantalon ezali interdit na lingomba na biso. Tout comportement o ezali contraire ya doctrine na biso toko telemela yango. Tout comportement o ezali contraire na doctrine na biso toko telemela yango. Ba acte nyonso, ba décision nyonso o ezali contraire na doctrine na biso toko telemela yango. Likambo ya défilé ezali mabina te to telemela ki yango eboti mbuma. E likambo pe ya pantalon na kati ya ba paroisse na biso ou bien na kati ya ba institution na biso toko telemela yango. Toko telemela yango tina suka. Même kobota mbuma lelo te, mais kobota kaka mbuma parce que makambo oyo ba papa balobaki ekotikala jamais kokweya, il faut esalema. C'est-à-dire baye nyonso bazali kosangana pona kokanisa mabe pona lingomba, pona kosangisa mayele ya mabe pona lingomba, bakokutana na résistance ya ba analyste spirituel na ba ange et makambo wana ekozwa nzela te. Nous sommes déterminés na makambo oyo tozali koloba ya kobatela lingomba. Tozali déterminés na makambo oyo tozali koloba ya ko protéger ba valeur oyo ba papa bayaki nango, ko protéger ba valeur oyo papa Simon Kimbangu ayaki nango. Kotelemela makambo wana ti ekozwa esika te. Tokotelemela yango ti ekozwa esika te. Yo ya koloba ete kolata pantalon papa Simon Kimbangu kiangani mutu apesaki yango. Oza kozwa biso bandimi lokola bazoba. Ou bien ozali kozwa papa Simon Kimbangu lokola ayebi makambo te, yo il faut kosela ye makambo. Est-ce que soki papa Simon Kimbangu azali na posa aloba, est-ce que il faut aloba ngo na nzela na yo? Est-ce que papa Simon Kimbangu kiangani soki azali na posa ya kozwa décision, il faut azwa décision wana na nzela ya papa Tracy? C'est-à-dire on ne peut pas gommer tous vos bêtises. Nous allons résister, toko battre la lingomba, toko telemela, ba décision nyonso o ezali lokola anti-kimbangisme. Parce que bobandaka yango kaka ndenge wana. Bobandaka yango ndenge wana. Te ba pantalon ezali interdit, ezali autorisé, après kokoma bakola, après kokoma lelo tozalaki na likambo ya ba danse. Non, wana ezali juke, wana ezali défilé, wana ezali lelo tosuki na ngwa. Ndenge moko tozali kotelemela makambo oyo avec énergie. Ba pantalon na ba instance na biso Kimbangisi ezali interdit. Ba mariage écoute na ba matanga oyo ezalaka na ba centre d'accueil Kimbangisi. Ozomona mutoye na pantalon, mais ba ndeko na biso ya surveillant bazali obligé ya kolukela ye liputa. Ala tali puta likolo ya pantalon na ye ava kota na nini na espace na biso ba Kimbangisi. Tozalaki na bandeko ebele na centre d'accueil Kimbangisi, na ba salle de conférence ndenge toza na salle de conférence na centre d'accueil wana. Batu ebele o babandaki koya bazoya na ba maputa na bango. Soki aza na posa ke kotala ndeko na ye na ba studio, soki azali na posa kota na centre boyeboy. Tout le monde connaissait déjà que avant ya kokota centre, il faut olata liputa likolo ya pantalon na yo. Ce qui veut dire ba décision wana nyonso ekobanda kokweya parce que Tracy Mutwazali recteur na kati ya l'université n'importe quoi. Nous allons résister. Même toko resirité lelo lobby mais toko résister na makambo oyo pona kobatela la lingomba, pona kobatela ba valeur ya tata Simon Kimbangu. Message na biso pona papa apo ya mwana. Baye bazali koloba ete église ezali papa Tracy azali kotambwisa église ete mais
azali mokonzi ya université oyo ezali rien à voir avec l'église, azo diriger ba amete mais azali mokonzi na cadre ya spiritualité et na cadre ya science parce que l'université c'est la science. Sikoyo soki université ezali science. Science ende lobini. Science ende elakisi nini? Science ende ekotaka na pantalon n'importe quoi. Science ekotaka na pantalon te. Nous ne sommes pas les kimbangistes. Ya carton po boya po manipuler biso na baje ya mike mike. Science ekotaka na pantalon te. Ba sango, ba maser, ba musulman, mutu na mutu, religion na religion ezali na culture na yango. Biso ba kimbangiste tolataka foulard. Biso ba kimbangiste tozalaka boye. Biso ba kimbangiste tolataka pantalote. Biso ba kimbangiste, ça reste notre coutume. Na tango ya papa diangenda science pe ezalaki. Na tango ya ba papa science ezalaki, mais ba papa ba gardaki likambo wana. Ba papa kutu oyo bazalaki beaucoup spirituel. Ba gardaki likambo wana. Mais yona ngai papa apo tozali spirituel était. Poto ya to changer ba makambo parce que to lo bakeno c'est la science. On ne peut pas ramener l'église na kati ya makambo ya science. Même si nous avons la science, nous avons même ceux qui tokoki ko loba science. Il faut to lobe la science na cadre pe ya éducation kimbangiste. C'est-à-dire bino bolingi bo apprendre bato science sans l'éducation kimbangisme. On ne peut jamais parler de la science na territoire et abisso ba kimbangisme sans que tu appliques éducation kimbangisme. Éducation kimbangisme, ezali boye bisabiso que non, tu dois avoir les pantalons. Il faut là ta tenue moko descente. Ou qui kola ta pantalon te, ou qui kozala boete, ou qui kola ta bakola boete. Parce que na kati ya université wana, ezali kaka na bano kimbangiste te bayaka kotanga wana. Il y a aussi des kimbang. Baolobani, tout ça tanga na classe na bino, mais makambo na bino pe tout ça. Ça, c'est favoriser le mal. Wane zali ko favoriser le mal. Yango moni makambu ya bongo biso ba analyse spirituel to permetaka yango te to koki jamais ko gome yango to koki jamais kondima yango. Il faut to yeba ete mokili bazali ko tala biso. Ba changement ya makambo ya mike o to zali ko changer na kati ya lingomba. Biso ba epe to zali ko vivre na kati ya makambo ya ko yeko la spiritualité to zali ko comprendre que loko boye ezali likambo boye balingi bakotela biso na lingomba ezali mayele ya mabe balingi bakotela biso na lingomba soki otali okomona ke mayele nyonso ya mabe bozali kokotisa yango na lingomba na ndenge ya mayele ya stratégie ya kobatama. Alors toko permettre lisusu makambo wana te tokobanda kosala ba video ya kotelemela makambo wana jusqu'à ce que lingomba ekozwa ba décision pona ko faire asseoir ba décision nyonso oyo bino botie na makambo ya université Simon Kimbangu. Papa Apo Salima. Na bengi ombala combien? Merci beaucoup batata ba maman abolimbisa biso.